Salut, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Nga mosali wa bino na ye lisusu lelo pona kupanza nteke. Balobi B52 la mignonne, votre chaîne de référence, votre chaîne d'actualité, votre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, en tout cas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les bisous liens. Et ça la biso plaisir ya makasi. Bandeko na ngai, soki zamba na ya liboso awa kobosa na te ko appuyer cloche ya notification pour que vous allez toujours notifier na ba information to na ba élément o biso tozo kotisaka na kati ya B52 la mignonne officielle. Mea culpa balobi boko tubela. Boko tubela mea culpa ezawana famille bota focus makelela wenze tolandaka te mais tokotikaka pe te banungu banchoko ekendaka ezongaka tokoyakaka toujours mpona koyebana ko développer ensemble na biso lelo na yeli biso ndeko mwasi moko Laetitia balobi mikolo baobenge IGF ayependa koloba pembe yena lingaki po za main verdict film na biso ezana nwana na Bellevue télévision mais à culpa en tout cas Bellevue, bravo à toi, bravo film kitoko. J'espère que bandeko ebele baza penza ko se retrouver et puis na yebi ke ata bato mibale te ata mutu moko quelque part ako se repentir na makambo oyo asalaka ya mabe oyo aza retrouver yango na kati ya mea culpa. La famille na ochela biso video ndeko na biso Laetitia ye penza ko expliquer biso en tout cas ngana bando loba makambo to lobela ngote to tikango mais na mona au fur et à mesure to vanda kimia lokuta pe ezobotaka mbuma Laetitia a expliqué biso que ndenge za boy ndeko na biso gel show makam nyonso azoloba na ochela bino pe partir ngo gel alobi na ochela biso meto banana na IGF Laetitia ameki ko expliquer donc famille bota tonga na yebisa biso fo mutema izala ya kokita bo mena pena mayo ti ba ice ba glaçon na kati umeli mai na ba moya mikolo ndenge ezopesa umeli pena mutema kiti pian notre maman est là ya sikizate nyonso si toyoka ya sika oyo ya kobalusa mabele ebalusi mabele ezate oyo ya kokomisa mabele mai ezate oyo ya kokomisa pétrole mungwa ezate tout ce qu'ils sont en train de dire pour la patronne Bellevue ezana ngoka makelela wenze et puis nous tozo kangone dika oui tono vide tongo beta moi obeti tono vide moi mbata tongo beta on pa aloki somo pe bimina simana ta oki pa oki somo mi ta c'est-à-dire makelela wenze tolanda IGF et puis on se retrouve juste après à meki ko expliquer do bana famille bota penda na wesenga mitemeza nango kimia tolanda IGF en célébino non salon et puis dans salon qui toque sans être fatigué tala sabino non célébino mochaki tembi na célébino émissionnette et ça sibino 10 000 émissions ya minene nga na téléphone bino na ba caméra ngai minute moi mukie na lobi vérité kana leki non le kaka bobino bozongi bofandeli nga na plateau bo lobi bo sisi bomi tala bien botali nga pe bien moi mi tema mabe bino parti c'est pexana que les lobino so yoki deux personnes déjà IGF Abini asali musala même pas un mois mais deux personnes déjà ba wangani okoto o ngai tanga vidéo soki na lobelaka yaya mabe te ngate na bosi na finga enante okoto aya na biso nyonso yoka sakasa yaya no moko kake aya no moko te même pas un mois IGF ebimi makambo ebimi makasi bokiti makasi
Boke futa Jaël mbongo po abima lo bakali kamoko nyumo bolo ba papa ma boko mpanga na mino esimba susute bo futela ngo Jaël mbongo bino boka so Jaël abimisi lelo ba betisa bimisi wana o eza nango ke bo futela ngo mbongo et déranger nani famille Bota boko ça déranger jamais pour na ba bêtise o bino mo webi ke sans yango ba vivre té. Bonjour, bonsoir, ça dépend il y a air vous allez il y a partout bisika vous allez. Je sais que vous avez belé. Imaginez-vous que na prometteur qui nos vidéos depuis. Mais là je vous dis, toza 18 heures déjà passées. Et voilà. Quand on a le bango, si on a bien salle l'eau, on a salle en haut. Voilà. J'ai failli. Mais nana kanda tellement ma casse que kanda nanga isa pona ba insalité, isa pona bêtise. Et ça pour la contradiction te lo moro non. Mais quand on a ça parce que marambo yo et salami on a moni. Nadali kan lo moko ya oloba. Mais pesinga deuxième lo ko oloba. Parce que le lot si nando bana oya wana nangana ya solo la loyauté. Loyauté ndi na bona solo lango. Mais na tellement kande mataki nga makasi ya ko comprendre niveau ya bassesse nga na moni non na marami bali. Voilà, merci d'avoir choisi Laetitia Mwamba officiel comme chaîne YouTube, chaîne web sa ba vérité IGF na bino yeyo aye nde aye boye baki bo s'assurer bo mela bama ya pio bisika bozali oaza na glace ali ya glace oaza na popcorn na simba popcorn ni ay banda ko liango malembe po na otia mitema na bino esengo na otia mitema na bino kimia donc pourquoi lelo ya pourquoi moya otia mitema na bino kimia. Voilà, na deux sujets mais sujet mi balé oyo ngeza la bongo sujet mi balé oyo comme bongo sujet liboso poto kende na sujet liboso comme mi balé yango defona banda nango po elimu sangati. Bokiti makasi bobongi fallait pas na vie va boete boluki makambo tasiko niveau makambo ekomisi bino na suka bomo futa ba mbongo po ba misa ba insalité po comprendre que bato déjà balobela bino basalela bino ba makambo baloba bien te. Vous payez l'argent. Oui, il y a des gens qui m'ont tagué Jaël. Ne bon mon na fanti pe na ne bo talanga ne longi boy. Bo assurer certain. Kende na boy. Na ko sa mo banga makambo. Te ne bon mon na pe na boy. Ndebo talanga IGF numéro magique Laetitia Mwamba bomona apena que naza elongi ya muto akoza la banga makambo. Vous êtes sûr? Botaguer Jaël. Vous ne pouvez pas me taguer Jaël? Botaguer pourquoi? Parce qu'elle est payée pour faire ce qu'elle fait là. Famille Libota, Jaël est payée pour faire ce qu'elle a fait. Wana mutu sa na glace na ye ma ya pio na ye amela. Elle est payée pour na osala elo ka sala ki. Abengi pena na téléphone. Allô. Osala lo mon boy ba peso boy. Asali am. Oh, biso no soto yebi bato basala makambo. O ba do sala makambo. Kala à l'époque po ba futi ba mbongo basala ngo. To yebi bato basala makambo lelo po ba lesa mana na baona mibali na baona bandako. Toyebi batu oyo lelo basala makambo na YouTube pour na intérêt na bango. Toyebi. Mais toyebi bien que quand on parle polémique et qu'on te paye l'argent pour le faire, j'ai la nakati. Et comme ça binota famille Libota et qu'on déranger binoté. Et qu'on choquer binoté parce que moi là, quel tel que vous voyez là
J'ai été appelée lesbienne, vous le savez. Insultée pour ça. Et aujourd'hui, tout le monde est heureusement que la loi, mi beko, et côté trop. Na mama rambo na biso ya réseaux sociaux. Na senga nzambe merci penza. Parce que o bas vivaka kaka na bêtise na monoko. Ya on ça la force na bango. Po ba ya liboso ba tona ko loba na batu. Na ye bateso ba suka api. Na ye bateso bango ba suka ndeni parce que bango vit na bango normalement pour pas vivre bien, il faut pas finga. Faut pas vivre. Et là ce que c'est que ça rend makasi. Et ça va beau finga ka. Na mi tuna bomita la ka. Vous mirez vraiment, vous regardez vraiment au-dessus de la tala, au tchèli bozo na yo, au mitali, au sous au mitala, au zingaï, au déposé au talinga. Faites exprès ou quoi? Ato boyo mitala, batala biso ba yebi kengai oyo, 2 ou 3, 4 personnes qui passent là à la télé, ou devant la caméra, ou devant vos téléphones, pour parler de bêtises sur moi, sont trop sales. Trop bizarres. Ce sont des gens dont, soit ça meli masange belé, a comme une solo. Donc ces genre de personnes, il y a pas genre baba tout le monde au ezaki. Mais tinga il est ça mon babo, ils t'ont déjà balobara. Sur nga, je me dis bien, mais attendez. Quoi ni monde dans coma kasi vous? Quoi ni monde dans koboy? Non. Eh, botika baloyenge ko? Botika baloyenga papa. OK? Famille Libota, je suis en train de me répéter. À partir à l'élo. Pour la monnaie, dans un bateau, vous allez taguer bêtises. Quand c'est que vous écrivez, ou vous dites sur moi là, échangez l'autre, et diminuez l'esprit à IGFT, et diminuez la véridique nangati, on les kabayaya. Voilà, à partir à l'élo, na zone ce qu'on a première lot nangana elabino. À partir à l'élo, oui, j'assume moi Laetitia Mwamba, mon kalabayaya. Mon toit lobelaka, bato ba réglara le roi yé. Bana nion sur le roi yé moi si. Mais soge ezaka pona ko loba tant que IGF. Bino boya okosa, ngana eko contredire. En tout cas boko mapena muka la magique. OK? En tout cas soke ezaka ya monde to bando bunde la bitumba. Bino boya na lokuta ngana na vérité. C'est que boko mapena muka la munene. À partir à l'élo, les kabayaya, nga Laetitia Mwamba, j'assume et je vous le dis. So que zapenzaki, wabatu, misusu basi, misusu mibali, toando kutana, bémission na bine de ça, ça nga bémissionnette, ou benga émissionnette. Vous êtes allé trop bas, hein? Bokiti, bon on va sangana. Bino ba nga zelo côté na mapapati. Na zongi na wa ngasi koyo. Na bisi bino déjà liboso. Famille Libota focus. Faut que vous a distraité. Marambo zaki marambo boye ya toyoka ti da tongo. Yana ba kota ti ba ndako molili, ba kenda ki penda ko signer penda ke mo kufa awa. Mais moi je vous apprends. So bino boko ta ndako molili yana bato balala pe pongite ba binzambe makasi. Bon, on a dit tambala na ngabou. Na la ngomba. So bino boye bi molili yana batbala la pongiti. OK. Oh, tu es pas programme nyon sauté. Maman ramnon c'est comme la biso. Depuis nous okaza ke comme la bino, ngana si no bino boa kuna monopole te. Nga na monopole la makasi pona ebi ba kati mini. Ma solo nyon sauté bi on ki toko. Ndeba uti ba renouvellement bogena ba maman na kuna toyebi. So imaginez que toyeba maman na nyonso. Bino moka sa baba yuma. Parce que bokota a bobima awa. Na sa bino suki za 2025. To kota 2026 na maramboti. IGF aye. To kota na 2025 ti.
Bien en asiko nga zonga simate. Bien avant du bol. Non beta lisolo na beta mardi. On a beta mardi ça sibino ba émission. On a bêta qui mercredi, ça c'est une émission. On a bêta qui jeudi, samedi, ça c'est une émission. C'est comme ça et j'en passe. Je reviens pas sur ça. Non. Je reviens pas. Je cite pas les noms de qui que ce soit pour essayer d'attendre qui et puis na comprendre. Bon comprendre hein. Bon monde qui a raison hein. Na bimi na salle même pas un mois. Mais ba te belé ba ozonga ko tout bela. O ba benga ya ça. Tabato ba yon YouTube 4 des jours yo. Na tout nan boloko ka kenda api. Pour normalement la logique des choses. So yaya fois à la loyal na monto penda banana ye guerre à butu moi. C'est que boloko koko. Pour y aller moi pas monto et pas yaya te pas comme pas monto soir. C'est que boloko. On a comment yoka bon boire ka elelo ba boloko so ya bien voyager ke na ba boloko po boyebi ke boloko ko wana tango ya fanda ki kuna bino bozaki na maison ya famille libota bo sa musala hello esimba ki te banité le roi bo ba bozanga patience bo bouger bo kepa place boloko ka do sa musala na ye bino bo fandi bo mo sala musala boloko ko on dira sundolela bino ngopona mona ke susti. On a mon avis souci. Nous sommes pour nini. Vous pensez que ndenga zana, tonde zana bat baye di bajina binoti. To bat timbe la binoti. To bat comprendre la binoti. Hein? Ils ont battu belé ba supporter bino po ba balage. Ngati. Pas moi. Tel que vous me voyez là, bon, ni pena bo talanga pena bien bo comprendre là que mon ton da boy tant que komele tika kaka yo pe simbite yo pe nini boy voici non tika oh tant tika c'est le qui ça qui ont déjà na sivino na sala ka 2 ans et loko yo na calcula on ka doucement pe na tika on et continuer na tiki na ye mais on a ça ne attend ya boy vous êtes allé trop loin et trop bas. Ya puta Jael mbongo po bima sa mambo sali wana po bino bozo sikoyo boko misango lokwa banzembe Jael alobi kutu a confirmer kutu ngelo makaso ngala yoka na munwa Jael so alobi o fandi o confirmer pena que wazana kanda yaka mambo ex na ye de grand mon pas au kufu midi parce que le baron avec son cœur abandela ngo papa ba. Chaque jour, on y a le bac. Azan sa combat ex na. Et mo pena le bac ex na. So parti on a ka commis des places au monde a pena que Jael oyo. Abi gambo sérieux. Ni gambo yo. Ya pena parmi gambo soit kai. Do so kuta na mbanda na ye na likambo yo a cha lesti. Dès gambo on a ibi ya sérieux au Jael là. Les restes bino mo mona ki lobby hier. Pour dire que vous foutez un bon pour le ballon à l'obaki. Hier, attends, ça fait combien de minutes? Pour mettre ma solo, na yaba musique, n'enga fonctionner, ba musicien nyonso. Pour y aller partout, ça n'est bien na ba nyonso. Bon, quand genre explication na y. Donc pour vous dire, azala monte, oh, a genre about oh teke, ah ya, pour aller ba banana oh pour na oh te. Au kiti ba, ya au foot à Jael mbongo, pour t'en abuser la binyongo, bon c'est là. Bo kiti sana ni belle vie kandi la patronne ngamu kala na yi na lobi na bino sko na nko bien nga sko nga hypocrite bien nga na hypocrite et ça ba te belé a lelo sala théâtre et puis bon mon nga na ba pièce na ba théâtre belé nga na ba o te ba kota na théâtre boya ba isa ba wa conseiller bimi et puis va pas battre. Pour te belé ba danseuse, ba te belé ba ya ba artiste comédienne et simbati. Donc mona ba te belé ba comment ba koni fouat. Ba bengana bango na théâtre et simbati théâtre simbela bango te. Ne ba comment ba koni fouat. Mais moi là dans ma chaîne YouTube, je suis une actrice comédienne au sein du groupe Simba. Oh, ils ont dirigé par mon nene. Premier groupe à Congo RDC. Premier groupe na YouTube. Oh, ils ont la actrice. Oh, ils ont 70% YouTube. Naza actrice comédienne.
ya groupe Simba et puis ya banzonzingo bomo na lobby kuna ponga na théâtre na otika musala te poza nanga mais na chaîne nanga na sino na kanga bino bo ti mukolo makambo esi la 2025 toza na bino elongo ensemble mokala na betela bino histoire nanga to bosa ignorance loko boyeba kiti jour on a rappelé bino ke nga obino obenga ke loro te ma papa eza nga première personne na bima na tiaka plus de 500 commentaires bobika pona zali na muntu mo boy na zakana ye ici péchant obino so boyebi abondo boya makambo kala zali katika nzamba azwa lokumu lelo faire comprendre yaya oyo ke yaya tika pe ko tikisa bolingi apena benge su yaya te tika na benge no master nanga master nanga yosi peshanga master nanga ando boya makambo kala ando boya ngo makasi après lelo vous me venez na éviter balobela baninga bino basi bino kasi lembisanga na lobela ngo na lobela bang tant que ngana elo ngana yeleza j'espère que tout tu golanda ndeko mso expliquer penenge non msala oyo nenga ngana lobake koma gagne pain à bato ebele kombo belle vue en tout cas elesaka kombo bela elesaka penza bato mo ebele na otchela biso mo parti wana o ba futeli ndeko na biso Jaël mbongo po aya koluba o alobi wana parce que bango tema ba lobi ezo simba lisusu te tokumo na nka alwa nini ba bisko to leka par moto aza na monde o te po bato ba considérer on est la vérité to landa mo parti ngo ya mokie et puis mais à culpa toujours ils ont continué donc tout bela mabeto sala kana mokili efuta makakaka wana c'est tout ce pays ici ba tant baloba on a français bino batu boloba français bien bakosa te penda ya solo nyonso to sala ya mabepe ya malamu efuta maka ana c'est to la nanan moi morsango de on a biso Jaël alobi penza Benjo kizaki na mba futi ndembo. Suivant. Nakama belage mais c'est au de solane bien akoma na niveau pesa muto confiance ne muto yo pesa confiance abeta masona nga muto na pa na pire o ya beta masona ye mais bon moninga jamais na yo sala makele na TV na sala ngoti parce qu'il ne respectait fali na juste silence à distance na quoi nga mais na va dessus na ko poster na tiepa la guerre comme la guerre qui peut vivre avec toi alors qu'elle a prise déjà qui 20 jours à cause de la makamba ça là nana boduga audio na kombo nanga jala na soli na Karine faux likamolo kuta kanga kana za mwa mabe tala niveau sara linga sara nanga kaka awa ilinga audio mo ya lokuta suka ya audio que Jaël à cause de la grâce makambo siko tant audio moi ça veut dire no lek bimi kuna et ça audio ya Jaël boluka bo faire descendre nga bino tout muto faire descendre nga zati naza leader na bino nyonso nde na vandia puis boyebi yango très bien et puis na papa na biso ayebi ke ngande chef na bino tout la preuve ane makambo bima kata banti valeur photo ka ya Jaël mutetele mara kata bato wana nyonso photo ka ya Jaël audio bimi video bimi bo chiko so na komba ya fali bo cha photage boyebi ke na leki na nga bino boyebi yango bo sala semblant pourquoi bon ça l'assemblant pourquoi Konga so making nga dans ça no guerre le cas va longo le combat fali ba c'est bien so pesé ma kosa no guerre 5 fois d'être ça na accélérer quoi na ba audio za na moté mensonge so making nga no bundela ku fali bonjo to nga mo so making no ça no guerre na la so quelqu'un bolobi okosi faut na se défendre ndeti ba bolole ndeti na ngana attaquer Bellevue a bato Bellevue ba Jaël tient na c'est même elle-même a yebi place à solo la qui pour na tirer na c'est mais na la ki le moni mona na kovodo yo kutu ba message nous en téléphone ya petit frère nanga nongo linga leki nanga kovodo yo koloba nanga te po olinga leki nanga ya mobali leki nanga exposo e pa nanga okomela ke ba je t'aime o ban olinga leki nanga mobali na message na Facebook
leki na nga linga ote amona o pede li bandi tout ça la salité alinga pe ba pede ta yo ça ne lo lo bananga soki kovodo yé li sous pour la deuxième fois moi je vais attaquer Bellevie et puis Bellevie moi je te parle au moment où na tshaki on a c'est parce que oyebi place yo benga ki peut peser soki moi je suis mal à la tête soki kovodo parce que les bosso on ba ki ke ba fanatique mutu ba fingi eza ba tuna hote soki kovodo a yé li sous ko va na kiti pour lo likamuna nga Bellevie moi je vais attaquer yo na équipe na yo ba marina nga na sala guerre en désordre en fait kovodo olingaka leki nanga linga oti alors méfie-toi pour le lobiso va capturer ndo komela leki nanga boya Bellevie kanga batu na yo hein soko kangi bongote ngo sanga jeola ndenge yo liaki obondela nga na bondela tikaki soko sanga jeki zing na ko sur la poto alors message angeza message yo et amuke message très profond quand yo reçoit la fali to sala ngo li susuti to poster to chaba date mais quand soit la nde fali pour oh la mignonne botika la na la mignonne bongolia oh zéro lo bezala ki na 10 senando yo bongolia pona 1 yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture